Salanga Myriam yango monike na linga kakutu muta salise ba jeté. Atanga mona bike na fingi na bike na fingele na raison boy mais soki na yoka muta oloba komone na ndenge moko mabe. Na yaka mabe parce que ngazala na ngenga te. Mutu nyonso ndesiko ko motelema Karine mutu bakisi Karine nganga Karine magicien na makasi Karine mutema mabe Karine abetanga ya katanga suki onge batu bakata yo suki baza envie odiembeli ka Karine boye na boye ngana kende ngaya na ngaya salaka déjà na parquet à grande distance ya na ngakanga kabanani oh na kokende te ngana famille ya griffe na famille ya ngata sona oluka makambu na ebi nanya sima na nganga bien Karine mokonzi mutabeta ye Karine mokonzi mutakata suki Karine muto nyokola ye na ndaku wana orke ngana ebi le passa grâce te motina ndenga ya lokole bembe na ndenge bakenda ba opéra mwana wana chez Karine azozo mwana anana ba règle Karine bo excuser pona langage Karine mokonzi azozo grand azo essuyer ye azo sokola ye na misu nanga miba atata ngoleka na tevo fingi mouton pourquoi ko bossa na tamwa minimum ya bolamu kia salela yo omwe mwana na matoko laza mutulo kwa ki lokola ki eloko bachela mafuta na entonnoir oh salela batu ba compétition ko bota apulutu na biso makasi na ozela ba plainte te po babike na finge bango po na côté la Karine mokonzi na finge po na côté ma Charlotte ah bango nyonso ba finga bakoma ba yaya ya banani na fingi Karine po afinga ki ya na biso moi boke kangisa ngezate ngape na fingi bango na fingi na ba mama na bango po na côté le makulutu na biso ma Charlotte nga yebi na nga yango te pona onte na moni ate preuve ata moko na moni jour anandi ba tia ba vidéo ya ba montre papa chéri mais one is trop cher hein? On est déjà trop cher. La vidéo on est autant pour la YouTube. On est ba montre papa chéri. A qui porter ba plainte na ba vidéo ba autant pour ça. On est ba montre papa chéri. Tu ko ça. Ça ba vidéo falite. Te wana te oh montre jiba na biso to yebia. Bitara biso ba na BCBG. Exemple TV qui toque. Rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada encore comme il y a ça périque boy. Faut s'abonner. Faut s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Babibo s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque. Rien à dire. Yaya, Toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque. Rien à dire. Voilà, grand merci à vous tous. Vous êtes sur Exemple Télévision, votre chaîne d'actualité. Bonjour et bonsoir mesdames et messieurs, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Je suis en mode de Zahir, donc Zahir Tozongi Penana Nenga Kala, à l'époque, toi, Syria Mobutu, Syria Zahir, donc il y a un token en Oboé. Grand merci à toutes les personnes, voilà, à tous les abonnés, à tous les internautes, abonnés à Exemple Télévision. Le vôtre base à messieurs les journalistes, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Et bon week-end chez vous car ici nous sommes vendredi. Merci beaucoup à Yannick Youra. Moi mon bail à Lox, petit mais costaud. Mille merci Nayo à la régie finale de cette émission. Un grand merci au sponsor officiel de cette émission Yannick Chamba Godson, Chamba Yaba Godson, Malik Arafat Malik, bébé Seigneur, maman na Brian, et puis maman na Kenaya, puis Primaël, Monica Makamo, maman na Brian. Grand merci à Thomas Mbouya de London, quelle bonne manière, Malik Arafat Malik, et bon séjour à Kin, à toi lettre A, Amina Bofaya, et puis Gabi Wabelo, Jérizing à la merveille, je te salue, mon papouche Jules Moualamputu, Igat Kamazi, ce sont les partenaires officiels, le partenaire solide de cette grande chaîne. J'ai le grand plaisir de lui avoir sur ce beau plateau, elle c'est qui? Myriam Mapula, aïe, Babi Fimorobo, très kitoko. Allah t'a bien, Azamako le tona, donc naïbité quoi, Azapé Kitoko. Donc c'était l'invité du jour, Toro analysé tout solo. C'est une consœur à moi pour redécouvrir c'est pour une première photo, il y a un exemple TV. Donc elle est là. Voilà Myriam, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Barézi.
Barezi de moi-même, talaka yo, nalinga trop ozala toujours penina yo pona mona ba swag ya boye. Nulle part ailleurs. Merci beaucoup non. Un mot gentil dans internet, un mot gentil dans tout balinga yo au bozal boko ta l'émission. Non, ba tunyo so balinga ngai parce que et seul moi tant moi mukie na monane penza te mais to ko expliquer bango elonye sala ke Myriam monante. Merci Nabino vraiment nalinga bino trop. Ba fanyo so Myriam bon mais ça toujours so bo moninga partout parce que ba Myriam to ba position na hote na pe Sabino toujours position na place au wapi nazali la merci Nabino émission les leza e barizi ngana logo l'invité ba question za y réponse za bokoze la biso toujours et koleka dans les bons tokos makasi. Kota la déjà Myriam boy santé déjà c'est bon. Ouais santé qui toko makasi na ngolo nzambe parce que yende mutope ce souffle de vie et te remercie à toujours du jour au jour surtout la lito la muki santé za bien na ngolo nzambe pe na bato ba sala biso to za toujours qui toko makasi. Voilà. Surtout nous on attend moi si ma Myriam internet on voya on ndenge. Non, Barezi, n'a pas profité les sous expliquer parce que Batunia sont des besoins d'un Colanda, vraiment. Internet, il y a vraiment Nazala na TV, c'est Matika Songonde, Moutapi Sanga Boule, Peli sous Internet, Kovanda Pepe Karine Mokonzi, Kovanda na trop na bande kolinga trop na. Comme avant, le quoi allait déjà idole nangai na bakisa li sous bo Karine. Natala ba elobeli Karine pour na vendre na au moins ko vendre na mutu ya wonde sala peut-être oyeba elobeli na. Peut-être na vendre Barezi na oyeba Barezi lo ba boy. Barezi za trop doux, Barezi za la boy. Ndena bando vendre na Karine. Nazo attendre ngai kovanda Karine nazo étudier malembe matika son temps yo kuta biso na TV après même biso na internet maman matia maman va te belé pas maman pe Karine internet bon isa wana isa na musala net ko wanga na ngote so kia mema so ke mutu mususu nda kotsa na internet na lobango parce que ngali ngozala ingratité devant batu so mutu mwa saleli ngambo bolamu moko ata muke na lingana za toujours reconnaissante variée et yango matika son kotsa na internet totika la pe na internet na idole na biso ya mapasa de la presse o tozo continuer na ngoti lilo. Il passe à nous Azabia. Azabia makasi tina lâche Neymar que je salue. Aza très bien. Comment mon aro comme pas Kelly Katenda masalanga na pesi mbote. Ozalaka kuna tolongwa. Non Kelly Katenda zali c'est Kelly Katenda naza toujours wana. Non tena zui moi kaka ndenge zali la kama au fur et à mesure tozo vanda na kuna bon total avec le temps. Makambozo ya toujours rebelle proposer biso ba chaîne penze belé mais tozo tala kaka na ngolo nzambe parce que bientôt la pe Myriam Mapula azo kota trop ki BCBG peut-être bako za bazan na chaîne na bango mo babi Myriam yo zala trop disponible pour na biso peut-être pe Kelly Katenda ko mona ngona ndenge mo atel mais Myriam azokota trop BCBG na chaîne pe ko simbate wana za makamoso to vandi to solo lina ye soki aza d'accord nango wana na tika na Congo puissant mais soki permettre te na ko sani tino sala nzonzing na koti trop BCBG ta ka monsieur zala 100% balle de match 100% balle de match avec Myriam Mapula donc animation ba rep tout ya papa chéri et bandole kana parce que bango chaîne na bango ezaka dispo pour na ka trop BCBG donc ezala wana na habité so Kelly Katenda ko accorder parce que c'est mon patron moi na ko linga tena na blessé place mo boyo na longo na ndenge mo mabité biso to abana parler to respecter mutu nyonso na sens wana. En parlant de Karine Mokonzi ko fana yango ya yo ya Karine net to mona yo te o s'affiche par rapport à bato belé o to yebi ba fana na Karine o pena ba ficha entre autres ba grâce moto yebi bazala on a tout monde mais Myriam Moroboye le lot tu parles de Karine ba muso ba mona nga net ozo djembe la net ka ozo kosa na yo ko fana te pour tout monde ata ba vidéo te tout monde ata te oh Myriam Moroboye Karine alobela. Non en fait ba tu vas comprendre te grâce mo azala déjà fimo abando travail quelque part ngas qu'on a longwani na ndako ata so moni attitude na ngizala ali mo ya bana ndako na longwa na ndaku omoni mutu mususu lingo affronter Barezi na lina bando tambola na sala na boy mutu ana ndima te mais lukato diembela Barezi omoni ngandi na oza buna ko mata mukala no na memela ko saki au moins penzo bi fi o ndinga zaleli vraiment mukala na nga memela saki c'est bon or que yebe loko yo sali pas Barezi. Omoni moi nazalé na chance wana te pas Karine Mokonzi parce que azana mutu abatu abande de ko soupçonner ba fille ebelé aida ba fille ebelé oyo ba lukele toujours des problèmes oyo pezo continuer tilelo ouais oyo continuer petit lelo mais ce qu'on a yelo ko tikala ka choka na akansa lokwa ba fille nyonso ba ndenge moko or que ba ngonyo so bazala ndenge moko tindi na vandi pa Karine
na banda kotala ye misala na ndinga sala ndaku moko. Moi j'étais chez Karine na vanda na Karine ndaku moko nazolia Karine bien sûr on lia sa biso parce que to bando fouté le côté to bando salé le côté et pas Karine to lala na 24 to bi Karine soka lali a ronfla kaka non yo fanda kuna tanke nani petit na ka pire petit boye bana non pire petit na ye relation ngala Karine pire petit na ye vraiment mais mimi ngazala pinzandina grâce témo monika ndi bazala mwana no ba aucho balukele 2 jours awa mais pire petit na ye to zala wana la bakona kende grâce témo mwana oui bon yesko amona ti yemi benga mwa muketi te ye banda kota internet ana 20 ans ti lelo 20 ans nizalaka 20 ans. Bon, Myriam, tu continues. Là où tu as l'union, le bâtiment à 20 ans, mon ana, il y a un de mon qui dit le Myriam Azalé Pembeni à Karine Mokonzi, ti Myriam pas loin d'anda quoi Karine Mokonzi, ti Myriam les lois au sala parcours naïe eza à cause paye à Karine Mokonzi, à edanga Petro na vie nangai, peut-être qu'on gagne loi bando gagne langa yango salanga Myriam, peut-être qu'on sait qu'il soit bando sexanga et salanga Myriam yango monique na linga kakutu muta salise ba jeté. Atanga mon ebi na fingi na ebi na fingele na raison boy mais soki na oyoka muto oloba komone na ndenge moko mabe na yaka mabe parce que ngazala na ngengratité. Mais siko abimisa ba grâce te mon nongo lobby mais pourquoi Karine yo posa na ndakwana abane ko banga Myriam que un jour yo pongo fouter na monnaie de ça genre bando boya ko bimisa yo to booster au makasi. Non mité mabe ya bato mité mabe parce que Karine azana mutema mo boye ya ko idaka bato bazala ki entourage na et tout entour na ye il y avait bato mo ya mitema mabe ouais bato mité mité mabe makasi Karine yozo lingo bima na mwano yo Karine akobeto mosinzo yebo omoni bosi ko ba yaka 6h. Au moins, je suis à Sokole, pas na bangote. Ayo brosser chez Karine, ayo melati chez Karine. Pour Karine a bando boko la bisognoso, na bango bisognoso. Moi c'est mon roi. Nité, abando boko la oui, abando boko la biso na bana yaba. Na bana bato ba sala ba kombo, lelo pe bazana internet siko ba komolo ba mabe ya Karine. Abando so me bisognoso mapa. Omoni bisognoso ana bisognoso na ba grâce te, mo na pas bombi ba mili ki na toke to yibi. Omoni bisognoso wana lelo skoyo omoni ke ko bimisa ka mwana te papa no tala aspect ya Myriam soki kaka sopi kabelo polo apamba bombe bombe penza ba reziba tala sko ba bi te yeso ba tambola la ba on omoni ka ndé sala omoni ka place ba fi bazalaka ils a toujours de problème yango mona ke Karine pa bando zonga na sima or que parce que bato ya bande ko pesa ba confiance tala lelo oyo mutu nyonso ndako moloba aoyemba banzembo Karine ndenga mabe mutu nyonso ndesiko ko motelema Karine mutu bakisi Karine nganga Karine magicien na makasi Karine mutema mabe Karine abetanga ya katanga suki onge batu bakata yo suki baza envie odiembeli ka Karine boye na boye e futi pene loro tenzamba likole moko ndazali peut-être nzamba permettre ki bongo Myriam aleka na ba parcours a bongo sala Myriam wale longa regrette mais le lot par rapport à ba parcours on ngo lobi ngo leka ki et tout consort mais il commence là que comme leka la ba TV o lo ba moro boye concernant ce qui nene ya mutabane ko tinda Karine finga rafali ba mo fiana penzanga ebiet nga ko zana tana ete na ebia tamukete aposo banga po parce que baba so tangi comme na kanisa on na kutoka ya kangisenga ye akangisinga nani mutu nakangisi ye ba yo zo ko to pied levé ba tombo papa amukamate sera nezele mukamate twende naye na shale oyo mwambula tuyenenda ya ngao ye pa na ngape na tiki yo po bimi wana no te kutu to koti na makambu wana bien ndako tanga kombo na ete pona mona ba fia bongo so na tanga degela bolimbisa na ta wana te bete absolument lisolo banende ni c'est beaucoup maman ba prison so ba parquet so ba commis ba bi yona ye kuna benda bika yela ki yo bena filmer ko to ba luka succès omoni neti omoni mutu mo boy soki alinga so omoni biso tonto bana internet to bete loko moko boy na moni ki kanga ka déjà yo ba to ba bela ma passa de la porte to tambola makolongulu na babala mutu na mutu omoni so internet faut le lukelo mo boy tikala archive na mitu ya bato ngana li passa na to beta bo mo boy to tambola makolongulu na matika songo to so ba ndo to discuter na ba mapa or que siko yango nde sala biso e ba fi wana ba sala ke loko be bazape mapasa
to ya pena idole na biso mapasa moko boye yango nde sala ke Myriam Mapula bazala bayeba bien sûr obande ko coacher Karine Mokonzi ndenge yo lobaki yango Yazali coach yazali coach yende ibe obando coacher Karine bon izati ke lelo solingo ya bona internet oye ke ote ndeza bo fale mba mona bandoluka mwana wana lokola ya finga kanga il fallait na kendo kangise non il faut yekutaka na bulo kangisa ngate ayaka na bulke ndenge so yezaka na komye pana ye na kutemba mona bandi ko bundisa ye pe il fallait yata yo moso mona ke yozo yo ozo yo luka Myriam afinga kiyo oyena batumbala mo 4 oka makelele bobu non na bengi pe je salue madame Angélique Madeleine yo na de batu de moi ni maman pe batu te Myriam tala bo habiter c'est bon et na vanda bobi jeep pa ba policiers zo kita tout monde a tora ba tuna son hein tora ba on a sangwe jeep pa ba policiers kita le mukamate ngana kende ngaya na ngaya salaka déjà na parquet à grande distance ya na ngakanga kabanani oh na kokende te ngana famille ya griffe na famille ngata sona oluka makambu na ebi nanya simana nganga bien donc yo ndenge vanda no boyo créaka ba problème po ebi ke bato ba simana omoninga griffe na biso ya famille na biso ezanga so na bina tangelo ya nanga oyeba ete na tangelo leki na ngata mataka ba via oyeba ete griffe famille na biso ezanga so bi Myriam ne boye biso ke Myriam to yebi griffe famille na biso skweza omoni ndeko oza ba griffe wana non mais mo vi dire moko yena film bo film salité ba kota na ndaku na ba filmer ba siso ba zo attend filmer wana ta mo Myriam ba zo violence à la maison na zala na charge ba kota na kata lopa na ndaku na zala na ndaku avocat nanga ndapekisinga abi Myriam omonde baze belé bongo abi nde baze belé bongo ko mekate ke obima ba omonde biso to sala ba jo ba ngelo ko na sali kolo non supporter ba rési ezati ko baby sangelongi parce que nde ba yela ki wana déjà ba ko tikwata na pota mo baba ndolo ba to beta ki omoni fa to banga babilo mo boy ba koti penza na ndako nanga j'étais là dans la chambre nazomona bango nande bazwi mbongo na po mona ke boza nanu boza no babola boye pa mutu boye biteke loko soki batiki zeni e boso ezala mbongo akisi kapo kape fana simba kisi mbongo ezali combien po baki oza mbongo no est-ce que hier au hotel mutaza ba en grande distance mbongo ezalaki $150 mbongo ezalaki $150 la fille oya kotaki Laetitia azalaki pembe boye yene mutu akoti azwi mbongo wana parce que mon père babimi et avocat na ngata ngwa bisenga Myriam ko bimate oza toujours na ndako loko ba na ba menace bongo la police qui t'attend la police yaki ne ba kangi bangoti ngabite mbino bokena bango ngape na zoya ba kipe na bango na kasho et tout mutu kandinga bando sala ba continue ba moni babi o yo soko za ndeko ya il faut sala babi loko zo sala ale bo cheno na kasho au moins vous avez raison papa au moins écoute des arbres pour son bon année bimité bakolala le jour peut bimate bakolala personne il a 3 jours bakolala ande ko yaba bon là le jour année mon année été famille na bango kaka mutu mo boye ayo benganga habité Myriam totato yo kinde likambu no anezolekana et mutu azana na kasho wana ser na biso il fallait sala boye c'est ça jour moko deuxième jour ne babimé na poko et na la lisa makaso moninga ka Myriam ya eloko te e ngaso saka nga penza Myriam Mapula Denise Nyakero ndenga ngaso saka na nga penzo lali nga ndi première dame ko nga Myriam Mapula Denise Nyakero ndenga moi ça na kalali na kasho le jour et lundi nde bayotike la mbongo na nga mutu mo bweka mutu mo makasa mboko pa ebani ayotike la mbongo wana na po batinga na opeso mbongo na yo boye na bonga bi problème te il fallait que ndo signer mukanda nga pe na bitin siko non ten nga pe nde na zabwe na oluga na sokola na ke ba parcours na nga so na zongi nde na ke signer po babima bana yaba wana nde wana kanga téléphone to azeleka na yango alinga pa lo ete yaya au gouvernement mususu c'est comme à niveau ailleurs au lukayo ba bando filmer alobi na finga kiye alobi ke na finga kiye na zokote la Karine Mokonzi nga na zokote la Karine pourquoi Karine azé le côté makambo na zoloba oye il fallait na lo ba Karine mutabeta ka grâce temo o boy
ok nga na yebi ke to vanda na yo tina ndenge yo ye est ce que nga na zaki aveugle il faut na kendo ko c'est la mutu bato za innocente na makambo non lo ba ke vérité ke kinga ninde mutu asala ka ma ya zaki coach côté mabe oui okay. Oye penza na bato no bambolombolo no pikutu bakate suki bakate suki bo beta ye babeti ye yebisa siko Karine bona ye abando mona makambo wana ezolekana ye mo ezolekela tala mutu siko ali mobali ya Karine ozo mona wana mwana ana to siko pe Karine mo est-ce que côté la mwana ana côté l'été yango mona Karine telemi na yakabo tinande bo sala baction téléphone c'est poids muta panza kanga est-ce que Karine et bo siko lelo tanga na mona ki bongo na yo lo baka Karine ndi muta sala kyango siko lelo ni motivé makasi po bandaka la po bomba makambo o mikolo bando lo balo non makambo parce que mutu te non tazo tan ko tuna ya ko solo la nanga makambo o parce que ye grâce à leka ki na émission ya YouTube à ça l'émission zolo ba ke Karine Mokonzi muta betaye Karine Mokonzi muta kate suki Karine muta nyokola na ndaku wana or que ngana ebi le passa grâce te motina ndenga ya loko le bembe nandenge bakenda ba opéra mwana wana chez Karine azozo mwana anana ba règle Karine bo excusenga pona langage Karine Mokonzi azozo grand azo essuyer ye azo sokola ye na misu nanga mibali atata ngoleka na TV fingi mouton pourquoi ko bossa na tamwa minimum ya bolamu kia salela yo biso nyoso Karine finga biso Karine beta biso na bandako na mais pourquoi pas tous appeler na tawana nga simba sans fronté. Et c'est quelque chose comme au Simba 100 fois aux hommes à tabavio. Nous avons besoin de nous sur et l'autre côté na misuna. Barésito za mukilo ya sur tous ces pays ici bas. Nyonso to sala e futa maraka kawa. Yo mona siko bon. Karine abande ko faire souffrir yo aussi succès na sima Karine. Bando longue pas Karine osaini. Karine abande ko saloma be Karine abande ko nyoko la yo sali boy ba relation nyonso lelo komi pe ko simba sanfa na sima Karine lelo yo tele mana miso batolo ba yo yebi prince ya weli na nzela na yo or que yo zokota ba Facebook ya Karine o yebi prince ya weli na sima Karine mais pourquoi okendolo babongo siko sona lobi ke na démentir ngo komi ke boyo ko tindela kanga batu nene azana pouvoir ni nanda kwa Karine pour que abanda ozwa ko kata grâce basuki azwa ba décision likola ba mamususu camara omondika camara omoni ndenga na zana tina azana 1000 droits ya na vandi na mwana mobwa moni mwana na décoller mabe na ndenge na kombo na ana 1000 droits bete parce que de un an a mukolo na ye omoni a mukolo na ye na koko lukate ke na kote la tina sala bo pe osalinga mabe. Là c'était normal. Nandenga beta mwana wana kata ye basuki ngana bi mama ya mwana na longola bilamba pona la fi wana. Yo beti mwana na ngayo kate suki loba kaka ngai te loba kaka. Lelo sko sobo komi na mwana na boluka ke bo sala makambu na bino mibale. Camarade ngwa Karine yepe bakabwana Karine akomi sko koma. Bon wana yesko akoma contre Karine. Luka ke bo sala lelo na bino o monike ekota le mekoloba make boena boy ezati ke lokwa ngana tina to kabwani na bandolo ba moni tina wana ne mutatinda kanga na beta mwana na yo omoni tina wana ne mutatinda kanga na katosuki omoni tina na kokoloba mabe na été devant batu devant tout le monde boena boy toza batu toza ba mabe lelo lobi ba bongisa na ba mutatika takutu rando a jibe na wera obi combien de bateaux ba kufa mais lelo mona jibe na wera te eboka barando ya mikie o ezanga mutuna mako muto bo sali la rando ana ke world da sa poto lelo kuta zina ndaku na poto akomi loger pa na ye bino bo tika la aka na ba distraction bo tika la aka na via na sala bwe na kendaka archive omoni ngande na kendaka Chine archive omoni ngata na mataka avion na somba babiloko na koteka na kini archive omoni ngata na botaka mwana eza nyonso na ba archive o mataka vyo biso pe to mata sérieux o mata biso peut-être to vanda ka ba diki dito donc yo o suki o kangi kutu ba Ethiopian te ndenge za boto zo mata pe to ko mataka yelo kwa malongo. Donc si je comprends bien vérité na onde mutu yango bomio to vérité na engai munoko yo nzamba lo la vérité na ngeko bomisanga lokwa na lobaka vérité ya mwana na kastemo boena boy po mwana wana yepe ayeki ola na kola msele dossier na parquet nde omoni nga partir alelo omoni ma Charlotte mama kulutu na biso omoni ma Charlotte ma kulutu na biso ke funda na parquet ba ke funda omoni ma Charlotte na biso bango nyonso nde bazana na finga ba po ba finga ma kulutu na biso
Maman Karine mokonzi wana. Makulu tuna biso. Po bon ba somba ka boyo mi o kinganya fingi Karine pona boy na boy. Na famille. Les bandos le bagage. Oh ba comment on finit maman Charlotte pour Karine pas finir maman bato. Karine babi c'est mission mon corps. Voilà. Babi mi c'était mission mon corps. Oh Karine était moi au moins moi na ma toko la za mutu lo kwa ki lo ko la ki eloko ba tshela mafuta na entonnoir. Oh ça les la bato ba compétition ko bota. Azel Yesikoyo, yebisa banda Karine bandi carrière ne tofinga ba musicien, tofinga na biso ba chroniqueuse. Là ça se comprend. Karine ba soana na fali pour pas ba beba na finga mama fali. Fabregas que tu n'en parlons même pas. Mukoni ni oka Karine tema fingi ma Melissa. Mukolonini bémission ezalite barchive ezali bo bimisa ba bilate le roi fardo ye quand on poli a finga ba musicien mais auto tika on finga ba nabi ye wana a se réconcilier na tous les musiciens mboka o na watinda ki mais belé peut-être so boya ba OK omoni mutu mo bo soko sengi ata pardonner loko sala tanzamba likolo a témoin Karine vraiment de boyaza sous problème na bangote OK yango nde loko na lobo moi Karine kinazala na au moins tant otanga ba coach na ye. Au moins, on a allé pendant la 6 heures à brosser, à melima ité, à yana kola, ce qu'on a li papa, yo kama kolo poussé, on a longo, son qui bandal. Ouais, c'est quoi la type polo? Nga yaro fio yo la tela polo poto swana na yo. Ah, Karine moni, yo il fallait finga fali. Au moins yo, il faut Karine tika ngamo filmer yo. Karine bando sa bémission caméra ni on ya bando sa les bémission téléphone bo mona pi Karine ndé bongo ah pona ça la boy na ça boy c'est bon Myriam li papa bongo atemi yo fali wa l'autre côté wana bango kuna. Non, ça je comprends bien. Karine a été entourée n'a pas mauvais bateau. Oui, mauvais bateau. Ce que tombe Karine yemo ko yo comprendre na sali bateau ma bébélé. Na blessé mitema ya batu na zoki si vraiment mitema ya batu o penza ke batu bazala ke belé bazo ba kaniselenga mabe na ndenge mobo il fallait na senga bango pardon au moni pas na pembe maman na za pasteur ma Charlotte avant 6 mois ne moi na nyoso yoka toujours maman ne Karine tala babiloko sala oza suka nango. Il fallait se réconcilier avec tous les bateaux yo blessa. Karine vraiment atika liko senga mutu nyoso ya salama be pardon. Siko ba kanisate na ba pardon na wane commissaire zoba te. Ba bi bato mususu senga ba pardon te ba chroniqueuse mususu. Ah senga neti chroniqueuse ne ba chroniqueuse il fallait ba bando senga pardon. Et bon ba te ke Karine za mkonzi na bango. Oh. Neti ma même pas blessé pe bato bile. Banani asenga bango te asenga bango nyoso ba. Ye passer bon pe pardon. Te yeka à part Matika Songo ndesiko neti ba chroniqueuse o ya o mukuse wana garçon ana mukuse wana akesenga le pardon nani asenga le pardon nani nai na ebiete ndiye penza kombo tangi franchement na ebiete na kombo nzambe na ebiete Karine ana droit ko senga chroniqueuse moko te pardon ana droit wana te quoi ça là bon ma béni c'est ça Ce que Monique zengia mame mili azui babido 25 litres tondi sina tolo alali fe na basuka okanga lokwa bandeke mani ya Karine makanji papa na yo akufa omoni Karine bando sa ba délire wana omoni ata komi ba parquet boka mwana général Mokonzi Karine obeta ba 5 jours na prison nani yango na dossier ni ba kendola yo mwana nani d'autres pas bando tike pona papa na ye yo siko na parquet ya pamba ya kala moko tenga na kendo kangisa bato o salele ngo 7 jours o moni parquet o salele ngo 7 jours moleka na TV ta po dossier nzai makasi dossier nani affaire papa Hervé ero bunda na oluka ke ndenga late ba Rolex na wana zoloba ke ate ero ndeza bo ifale na beta lisusu makasi akendo zwa ko kipe mwana wana ata niveau na ba marka uzite yebi bana papa Hervé akendo zwa tire ko landela kae so papa Hervé ngaka ni ezaka direct makala
relation nini aza non mais assurance nini oza nango Myriam Boye qui est derrière toi nani azosoutenir ka nga na nzambe na nga na bato na nga oyo bazala toujours papa chéri pardon otiko te nga adiembe na nga kaye merci beaucoup asege minyo maniata bato nyonso bazala nsima na bazi ebele misuku to alino kizaza soda bose nyo na mbima ndoki bato nyonso bazala nsima na nga omosiko mwana na papa vaza atana ete tano Karine Mokonzi so finge omoni mwana na fingi ya papali ngako to soki okoti makamba Karine te nako finge Karine lobi akasa l'émission na popol omona niveau même biso bino bo soda yesu ko mo paso la j'étais sali yesu ko tasiko popol na Jean-Marie yana leki elo openi ne sa ezangise Jean-Marie mona babilo ko ngoke eza babilo mwa solo mo paso la omonde eza bo fina mwana na omonde po anita salian ateke mwana petit na biso neti Jean-Marie to comparer kana ba papa wana ya ba Karine parce que yebi Mokonzi bien atalabi mwana awaza ne ka liboma ka boye akoti na yango yusko lingo somba makambo ana lelo ye papa lo moni ngaleki na lokwa na bota mana ndaku na yo lokwa ngalia fufu na ona lia fufu na ye po ye zaleki ba ya nyoso ye ba ya nyoso ye ipo ye ba ya zaleki ya nyoso mukili azala ya na ye tala neti Jean-Marie kuma ya na yesko papa la kena world abensi pe Karine to sala émission nde place boma ga tempa yo za boye pona nini ngana zokotela bino okeli suko ya mbandoki wana boyo Tala degré humiliation. Voilà, c'est Myriam, donc petit à petit, elle parle tellement trop et puis à Roloba bien. Donc un grand merci à Gilles Mwanapoutou Yagat Okamazi depuis Montréal. Et puis un très grand merci à Malik Arafat, Malik Arafat. Et puis le sponsor officiel de cette grande chaîne, donc Pobozo Ba Image Akitoro, Pobozo Ba Kalita Maramoutou. Il s'agit bien d'une personne, une personne avec un grand cœur, Yannick Chamba Godson. Deux comme toi n'existe pas, mon privé, mille merci Nayo. Sponsor officiel, donc c'est un raboué. Aux en Poto, aux en Allemagne, aux en Paris, aux en Belgique, aux en États-Unis, aux en pays nyonso. Il y a Schengen, aux en besoin de Bakoli, on a Kinshasa, Brazzaville, Pena Luanda, JNT Service, au contacter car un numéro d'anglais affiché, on peut savoir nos détails nyonso. Donc JNT Service, et zo mema Bakoli nyonso, ça la peine un conteneur, colis au routine avec beaucoup de sécurité. Voilà Myriam, toi qui nous sommes allés à Rochité, mais c'est que n'a pas tout oyo. Karine Ngazaki mal entouré et le lot a commis na poto. De l'autre moment on a ba charge babimi, bateau ba soutenir un peu Karine côté positivement. Mais et belé c'est comme si bon y a peut na Karine on dirait ba rapport ba dire mais la marambo. Et belé peut-être ba très et belé ba faux. Europe ça Karine Mokonzi. Comme message ou soit comme conseil nini na batu tout oh le lo pas ça kana batu peut mutu peut faut za kana batu parce que yo ne faut pas distinguer le lo bi azaki na entouré ba coaching ma batu mususu ba no na Karine mabe ko finga ba musicien mais azaki na batu ba ne ko simbele téléphone pour na filmer ba mloko wana oko yebsenet nini. En tout cas la baronne Karine Mokonzi, la baronne que je salue de loin, conseil au ngana koko pesa ye vraiment aza mutumo azala toujours la fille moko battante ayeba ko ça elo ko nyonso zo sala ayeba na ko batu baseka ke lelo tango akangamaki na Russie akokota te ba ko refule ezala lo sambo ya batu nyonso ba chroniqueuse nyonso ba misu ba kangela na ba gouts boye na boye ya kokota te lelo Karine Mokonzi na Belgique lelo Karine Mokonzi to moni na Paris akendela ki mukanda mutu boye na boye lelo ye wana otambola na poto mutu normal et loko na yebisa toujours na ye à contrôler toujours entourage na ye au monde nga kangami na ba chinois na ye ninga bi avant na sala likambu fona tuna la Chine soki ka ba bi Mokonzi sala Karine vomiatika na ba fan atika na ba fan ko baza virtuel ba mona na te belé peut-être bazo un jour yé pe na berrer mususu pour ba besoin ba fan mususu ba faux fan jamais fan moko koko ya ko imposer voilà au monde tout ba fan ba rôle belé mais yé moko pa avant ça là conscience na yé déjà moko yé moko étalé bi que eloko na sala boy peut-être ko apporter linga un plus au monde na sens wana siko ba fan bazala moi ko banga mo boy au monde muto sala lo mo boy na bobangi asona ebise boy ya silika fana kendine na ndenge moko bo mona bafana na sonswana na olobela ke batu mo bo déjà bo mesana na bango bo katana na bango ba kwa neti bato na oloba ndo pese ba conseil ma besi ba mi d'enfance na ye okoli na bango zo batike bazo conduire yo na berre omoni ba onde ba bebe
yebisaki penza lignée ya Karine Mokonzi na Kinshasa. Image ya Karine de beba penza travers bato siko ba bomba ma bon ça neti bato mo ba yebanité bon ça neti bango de ba malamu baleki ya Jésus. Omoni ok bango ndi mutu babando bebisa image ya Karine mais lelo Karine Mokonzi aza na poto et en plus ça banda trop koyoka mama bango. Ma Charlotte aza le seul conseiller ou la seule conseiller o ya koki ko conseiller moi n'est pas yoki ayoka toujours maman bango et ceux qui aza toujours na bassin na nzamba se confier trop et pas na bango bat mukile lelo komaka ma bébélé yozo lala na pongo ebiteke batu bazo veiller likolo na yo toye baté en tout cas. Et à plus, le sous-soir a toujours Angelica Madeleine, na moni vraiment, aza maman, aza fille moko maman moko boye, on a moni apporté la un plus na vie na ye. Ozo mona mutu ata na absence na Karine na fatenga to aza tenga to ko vanda na Angelica boye. So lobi mabe ya Karine je jira ko papolo mbata. Omoni bato bongo bazala alisute. Nga penza to vandi penza na Angelica penza bo. Moni ko lobi o déconnecter na ndemo mabe. Et siko bato bongo bazala bien. Au moins, il y a sima Karine Azate, déjà bolamu na yo. Et pourquoi pas ce gazan na yo? Au moins, il y a bon de Karine Lukana Vinaye. Et j'ai soutenu. Au moins, il y a bon ça, makele là na. Et ça, on les passé. Tout le monde a artine les 100 francs. Dernièrement, Tombo qui a ma maman à la moine, c'était quel problème? Non, ma maman à la moine, et ça, il y en a dans ces zones nani. Nani. Anya Star. Et ça, ma maman à la moine, mais il y a côte à côté. La baronne en côte à côté, à salle à côté. Parce que chinois, n'y on se fait à côte à wanate. Waneza ba délire na yete. Karine en côte à côté, à loba côté. Na monnaie qui a bandol net kozoa. Moi en plaire net côte trop na mozinda. À côte à côté. La Chine, à côte à thé. À côte à côté. Bisotolina bisoté. Bisotolina bisoté à côte à makambouana. Pour y aller. Problème, t'es bon le kaka ba komunyo sobo bambanga. Pour que ngas ko ngana Karine na niveau na ngati. Omoni na ko wanga na tamu ninga mwasi lo kwanga ba niveau na ngati. Karine aza o yazali Myriam pena o ngana zali. Atako to bobi na charge na me makamo macha la mwana akota ngote, ofinga macha la mwana te, awela ya tuna. Yo za no leka Karine pozo bobi mama Charlotte mama kulutu. Ma kulutu na biso makasi na ozela ba plainte te po babike na finga bango po na kote le Karine Mokonzi na finga po na kote ma Charlotte. Ah bango nyonso ba finga bakoma ba yaya ya banani. Na fingi Karine po finga ki ya na biso. Moi boke kangi sange zate ngape na fingi bango na fingi na ba mama na bango po na kote le makulutu na biso ma Charlotte ezande bongo bosiko ya mabeni nyonga na lobby ma bête. Voilà, chutons avec l'affaire montre et artiste Fally Ipupa étant que chroniqueuse mon pandi sango vol artiste à qui obeta concert mais ba yibi mbongo ba yibi na ba montre na ba coffre ba bijou na ça là qui on est. Et en tout cas wana nga yebi na ngote nga yebi na nga ngote pour non te na monia te preuve ata moko na monia jour anandi ba tia ba vidéo ya ba montre papa chéri mais wana est trop cher hein. Wana est déjà ba trop cher ba vidéo wana est tambola la YouTube ba like ça wana est ba montre ba papa chéri zo akio porter ba plainte na ba vidéo ba tambisa na ba montre papa chéri ba tiko sana. Ça ba vidéo Fally te wana te oh montre jibana biso to yebi bitaka biso ba la BCBG. To yebi ba montre aneza ba montre papa chéri mais ba tiko tambisa ba vidéo wana o poani on tambola ba montre boy bo tiko tambisa ba wana eza ba image ya ba mission na biso mboka na biso wana toza lokwa to salir réputation na bango neti jiba bengi mutu monta salela promotion vidéo na biso to mona ngokala to mona ngokala o e comme circuler lelo eza ba montre jibe mpiana bo tiko bimisa ba image wana eza na ba montre falite ya falinga na ntena monya sona monya on a koyeba ke ate azela na montre boye na boye ya ngonde ba kende ba yibi non te na suivre même fois omoninga na za sous informé kutu o akoya na question na kuta tu na boye boke tu na Fally ba ke tu na Fally ba yiba ke ndenge nini bakata ke ndenge nini pesa le maki ndenge nini soki na kisangani ngakuta na lala ki pongisho bo yibe ba montre na pongi kutu na lo babo ka poza rapemena papa chéri oh ngana pemenya papa chéri ngana bon en fait so na monye loko ba rési montre no o lati on a bien OK montre za ba rési bungi non je lo ba ke montre ba rési yo pour lati Rolex non lo ba ke montre ya ba rési na bi montre ba rési Rolex ya boye nde bunga ki si pour la kisinga yango
en même temps que ngana moni yango te montre à jibe na yebi na bambuma na yango siko yebi sana ke lo beza montre fali po yo kuno za attaché de presse nani pas jibe bien ah su bokomo luka su makambo ça question pour toi banane mama na ngai bino bokomo luka makambo ko Myriam pour piano piano makase bo e bo bino bokansa na ndenga baje ah non mais bima pekana balle de match kalaté de novembre awa et bima na kalaté ya solo je vous jure il y a solo message clé na ba fanatique ya BCBG et puis message pour na batutu bazil ba croire l'émission ouais bana BCBG babi BCBG ne tombera toujours jamais tala papa chez encore na omona baje papa chéra bini saka yebenza yemoko ndenga katilo etumanyima takutungana okoko bina te pona na talent merci beaucoup na bino bana BCBG vous a toujours branché scotché kalate bomo na Myriam Mapula na Ligue des Pros 100% Ligue des Pros les aura toujours papa chéri na bando l'examen émission o kolobela papa chéri oh papa chéri ko sola na Paris ngana le kisango kaka en direct mama bibi ka bandango mais neta suka nzela yo ko nga vina été na bivina été o eza vie ya Myriam Mapula nga penza so bo mona ke na wanga na batu na mateve bozo na ndeka so pona yebi na ngate o ko tuna ngo yebi kinga na yebi yete nga na sala o yezanga nazo sala Ligue de Pro de BCBG ne tombera toujours jamais to zawana bana membre to zama casse avec le président Ségué Mignon Maniata Kakuzu avec Roger Email je vous salue boza tellement ébélé bozela toujours balle de match na binoka ndengezo ya bo obike ba patiente pas chira sans komoko abino bimisango tena bio manka œuvre papa chéri encore nandeni tara ye muto mibenga na muto pamba mebiloko sala etika aka kibondoki avant d'abie ko bimana nu tena tala no ba fano oyebi asale penza bobosa na ye bobosa ni sikotongo bimisela bino tamikola bina ozonga kini teso na zongi na balle de match te mais kala tezo bimana ngo déjà to komi na suka patience na bino futi bino boz mais ça na toujours na papa chéri bo s'abonner toujours kaka wana place wa bozalaka ba news ezaka wana pembeni biso toza toujours na bino merci beaucoup na bato bazuta kolanda Myriam Mapula naza wana pona bino merci beaucoup Hercule m'envoie tout depuis London City. Merci beaucoup à mon sponsor privé. Parce qu'il y a l'Alibangati. Merci beaucoup à mes amis. Myriam Batogi bakangi ngabite na kangi sinde batu ngamobola na kangi si batu ambongo. Merci beaucoup na Solange, je te salue. Merci beaucoup à Dodo, je te salue. Ba camarade na nyon so boza tellement ébélé. Merci beaucoup à Barézi Moutunya. Yé besoin to soigner na téléphone. To soigner ça le lolobi Barézi to zana siko lelo atundi. A réussir nga pe na réussir ye. Bon mais ça toujours na biso mais otika chaîne nga o kazuli kambu Barézi. Na oyaka awa ndena mbizana na Kongo liziba. Bokomolo yo sala kuna ngana morine komaka dio molo kwa bandoki. Merci beaucoup na bino kala te faire rigola pas ozonga lisusu awa de retour bozozo lisusu. Obi musique ezobi mana décembre awa. Il boto pa binga pe na la pongite sympa sorcier kala pete zobi makaka ezobi maestro Fabre pe. Mi ange mi des morts. Yo kana no komba. Oui meta Karine ça no molo moya endo imita. La Chine. Et bien bina lela bino trop moko ezanga la ba. Yeso na zimo. Yemo ka bana yo Myriam. Wam en tout cas, Karine Mokonzi, merci beaucoup Nayo, merci beaucoup Angélica Madeleine, madame. A où t'es qu'on fait anniversaire, Nicolas. Anniversaire, sur madame, faut aller Angélica. Sur madame, il faut aller Angélica. Joyeux anniversaire à toi. Yo pensa te l'équipe au beau sana kaya ngojana. Et tout c'est le anniversaire à Karine Mokonzi. Ouais, les abos frère ya, oui, il y a Angélica Madeleine, ba short ko zala. Bisonyo soto la taka ba polo na ndenge sengeli. Ata soki yo poko zala to ko fêter. Laissez-moi tranquille, laissez-moi. Wana tasiko naba Arafat et beta wana. Arafat biso to msiki et bon siko ba biloko bon même milieu sans tension te poani. Akomo tambola kana ba test bo. Oh ya za nini? Asuba oh ya za temba suba na meka soki za yango te. Il est déjà zui. Wana ni question to mi tout na faire alifant. Wana. Au moins le logo ezanga griffe pona ebiteke. Papa moi na koko zala ta mutu moi iba. Pona âge na ba 35 ans. C'est une challenge, yo peut fokanga. Ngapi na omona lokwa eze.
Ngai vraiment il faut azaka na griffe. Kebe kozala yo barezi. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Donc, c'était la Myriam, hein, donc, avec elle, nous avons essayé de parler par rapport à tout ce qui se passe sur Internet. Je vous dis un grand merci. Vous étiez tellement nombreux à nous suivre. Un grand merci à toi, Yura, Yannick, tonton Balox. Et puis, un grand merci. Gilles va. N'a rien pena koto. Serge Kanyama yende chargé penza BCBG na Paris. Bon penza batu batie ba mbongo na banganje. Moni Myriam yoso bima penza na TV. Biso penza to bando chaba moyen na biso anje Serge Kanyama na batu nyoso bondibi ko soutenir nga penza sala musala na nga comme il faut. Voilà. Bangonde penza batie ba mbongo na banganje depuis Paris. Batie ba matos na bango nyoso na ka pona Myriam. Merci beaucoup na yo fondation ko ya raté. Bisoto zana seko na seko avec vous Santa Tumutombe le roi papa chéri. Voilà, Jules Zamunda motema ya Julia Welo, on dirait qu'il y a Preston hein? Maman na Preston pardon, na Villa Nat. Jules Zamunda motema ya Julia Welo, maman na Preston. Un grand merci au couple d'accueil Kanza motema ya Gina Wajina. Maman Gina passeport rouge. Mona Yolo mona Dallas motema ya d'accueil Kanza l'enjilo propre. Njilo moro garçon moko papa moko aboya salité propriétaire à l'euro anga hero sala bien. Un grand merci à toi Marcus de Killer, mon ami, mon frère. Je te salue. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans. Pour les remarques et les suggestions, appelez-moi, contactez-moi, jetez-nous les commentaires et ayez l'habitude de vous abonner massivement ici pour avoir toujours les actualités en temps réel, la culture, la politique, le sport, tout vous aurez sans doute. Je vous dis un grand merci et portez-vous bien et bonne suite de programme sur Exemple Télévision. Bye bye. Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya, Toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple Télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.